Bomesala Kolanda FM Mag Bansango na Lingala Mbote pe boyi malamu na livraison d'informations ya pourquoi lelo. To fungola basango pona koyebisana bino député national de lycée Sanga akendaki ko déposer ba preuve nyonso na o etalisi vraiment obtention to ba émolument au député national afutamaka to landa plus de détails na commentaire oyo. Ayambe Maki mardi 9 novembre na commission audition ya Assemblée nationale yenani député élu de lycée Sanga très serein veut dire Mobimba ayaki ko déposer ba preuve à propos ya rapport sur l'affaire ya $21,000 au etouchaka comme émolument à ba députés nationaux. Tosimba que après ba murmure pe ba mbutu endongwanaki et kendaki epa ya Martin Fayulu et zongi epa ya député de lycée Sanga andimisami que ye atouchaka $21,000 yango amemi ba preuve na ye epa ya commission audition Assemblée nationale. Na maloba na ye alakaki na opinion publique azali disposé ya ko répondre na n'importe quelle structure na kati ya Assemblée nationale na o etali question ya rémunération ya ba députés nationaux o etali samike lelo nda memi ba élément nyonso ya ba preuve na rapport ya déclaration na ye o ezali oyo ye atouchaka comme émolument. Tosimbake, ba extrait ba relevé à rémunération pe ba avantage versé par ba députés nationaux de et constitué qui rapport topé mikanda o amemela ki na commission audition o etali rémunération ya eli o ezali ko constitué moko ba émolument pe misusu comme ba avantage de lycée Sanga atalisi ke lorsque bazali ko sa ba calcul bazali ko koma na chiffre important o ezali ya $20,000 américains. O wapi ye asenga tango nyonso réduction à train de vie à ba institution pour na couper sa équilibre na social ya peuple congolais. Boende zalaka. Totikala na Assemblée nationale pour na koyebisana bino procureur ya cour de cassation asengaki à se saisir na dossier ya honorable Daniel Safou. Plus de détails na commentaire oyo. Car na miso batwa mama na sana ngelo te yo mpesi no nyama yo maniama na kisoso na miso batwa la beto coup de tête to na et bebelie kozwa idete ndimelanga Daniel Safou o azali élu député national azui problème na procureur ya après ya cour ya cassation oyo asengaki après introduction na bureau ya Assemblée nationale demande ya poursuite to obabengi demande d'autorisation d'instruction judiciaire à l'encontre ya député national Daniel Safou o elingi koloba que azali kosenga bapesa yeye na maboko po ete alakisa na ye devant justice to pe ameka kokangisa ye na o bafe elekaki na kolandisama na bafe oza reproché epai na ye o ezalaki évoqué na plénière ya mardi 8 novembre epai ya président ya Assemblée nationale Christophe Mboso. Commission mokonde emitie pona koluka ko examiner situation wana pona ko rappeler ezali na demande ya député national Jean Baudouin Mamambeke nde commission ad hoc ezalaki instituée. Na maloba na ye tozali devant fait moko eza grave oyo élu national azali ko retourner contre ba électeur na ye na ba injure kota la gravité à likambo nde etindi biso to luka ko trancher problème wana tosimba que problème ezui honorable Daniel Safou ezali ba murmure oye telenganaki na internet après kondongwana na moko ya ba électeur na ye esika ya azwami. Affaire ya sécurité à partie est ya mboka Congo zali ko préoccupé ba élu national pour na tina na yango ba betaki masolo ya sécurité na kati ya Assemblée nationale. Tona na plus de détails. Et Salema Kilobi na Assemblée nationale plénière oyezala qui consacré na situation sécuritaire
ya République démocratique du Congo na Est. Ba recommandation oyo Christophe Mboso lokola mokambi ya chambre basse ya parlement abimisaki ezalaki mingi po base basé na règlement intérieur na bango na ba article 22 23, 24 na 42 oyo ezali kotalisa agression oyo ba imposa mboka na biso République démocratique du Congo na armée rwandaise dans la belle ya M23 ya entraîna ki bongo ba pasi mingi baliwa tope ba séparation ya ba famille kasi na yango objectif na bango pe ezali ya kopier mboka na biso na ba ressources naturelles na yango kasi boye ba ete situation depuis bandaki et baby si tope pandi bandeko na biso bazalaka na est ya République mingi bakima bakenda na ba pays frontalier kasi ya koyeba ezali ete na kati ya même plénière Christophe Mboso atalisaki ete gouvernement congolais akoki kondimata mukete bayeba na kosangisa babomi tope bayini ya République démocratique du Congo, c'est-à-dire ba groupes armés nyonso ezali na est bayeba na kointégrer bango na ba service à sécurité notamment armée police nationale congolaise tope ANR. Christophe Mboso alobaki ete ekosimba ta mukete Congo ekozala gérer na ba congolais de souche oyo mingi bazali de père et de mère. Non-entretien peut suivi ya ba bien public ezali moko ya ba problème oyo za ko zongisa Kinshasa sima. Toi on a plus de détails na reportage signé Torres Atibou, commentaire Laetitia. Public ya ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu na eta ya malamu te, c'est-à-dire banzela, ba passerelle, ba fait de signalisation, ba marécage, ba éclairage public ezalaka lisusu na eta ya kitoko te. Soki otali na ngambu ya banzela okomona banzela ebukana mituka ekoma na difficulté ya koleka. Na ngambu ya ba passerelle ici ebebi misusu kutu ekomi na risque pona koleka. Soki tokei na oyo etali ba éclairage public na moi okokanisake na butu ekopela nzoka nde na butu epelaka nango te, soit moko okokonstate que banzela na butu ekoma molili. Na oyo etali ba fait de signalisation etikala nango kaka ba échantillon ya pamba yango ekoma ko créer mama na embouteillage lokola pe ba chauffeur na biso bazalaka pressé nanya kolekisa muninga bango nyonso bakoma kowela nzela nyonso wana po ba fait de signalisation esalaka lisusu malonga te. Na oyo etali ba marécage na nzela oyo permetaka ke ba piéton bakatisa malamu okokuta misusu kutu elimwa nango emonanaka lisusu te. Ba piéton bakoma kokatisa na difficulté misusu kutu akokende kokatisa esika o esengeli te yango pe ba accident ekoma kosalema mingi nyonso wana po bakonzi balandelela kango lisusu te bazalaka mbangu ya kochela pe kosala inauguration kasi na o etali suivi po ba bien public wana ezala kaka na eta ya malonga wana nde basalaka te bakonzi bazalaka na négligence makasi okomona ti ekobeba nde bakoya lisusu kobandela lobi okomona o toke inaugurer éclairage public oyo ezali makambu ya soni makasi en pleine capitale biloko boye esalema ba autorité bofongola misu na oyo etali ba bien public po mbongo ebimaka ebele po nengo kasi esengeli pe bosalaka entretien nango boye ezali kitoko te. Pasi ya courant na quartier 13 ezali kokoba pe kopesa pasi okozwa idete. Toi on a plus de détails na reportage oyo. Kofanda molili na ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu eloko ya kokamwa te po SNEL azali kosala musala na ndenge elongo bani te. Na quartier 13, plus précisément na commune ya Njili,
population bazali kolela makasi na o etali courant awa bango moko babundanaka kobenda courant na basinga ya dedemi po koto oyo SNEL atikala kotiela bango courant te. Donc c'est-à-dire awa courant ezalaka ya mari de nuit eyaka nango kaka na babutu pe ezalaka likala moye kutu ya kosalela ngo eloko moko ezalaka te na ba 4 heures ekei nango awa moi mobimba bazalaka kaka molili bakoma kaka kosalela makala pona kolamba boka bango ndenge balobaki ba poto batia eza ya kala salemi tatiaka ba poto oyo mais elakisaka nango te kure koki koya na 0 heure bolala na sa pongi mais tango kaka tongo tanga 4 heures courant ekatani donc tozali apena ba déranger bano ya mubula ba désordre ba sala ba désordre awa donc kozana sa mulili eza pas tozala posa lumière basunga biso na courant batila biso courant ya bien po tozala po polele ezala pe kaka bien tolonga na mulili na bowumba molili courant quand ndongo so mona eloko ezate biso courant so lele ye lobby kuna basongi silimi moya ba check o ezalaka kei ezongi tozo futa ba facture cher mais courant malonga ezate o lumière auto filmer a romona ta poto moko te o komona ta lumière monte biso a molili na molili soko tie courant bana bebeta jour batalaka TVT yongo mona ka bato baso bota mingi pa ni courant ezate ba yango to singi papa ya kotila biso cabine biso a cabine ezate so cabine kuna na kumbi kabina kumbi yango pe po kotia so mukolane simbi bango basangisi mba desa pesi bango ba kotia so mukana ba okende na bango ekura malonga ezate biso ato fifa na pasi papa ya kotela biso makam ole kaka a omona ka biso to libenga ka papa omona ka biso kura malonga ezate DG ya SNEL oyo ezali manque à gagner pour na trésor public. Bokita awa na ba gens na bino pour na ko trouver solution na population pour bango pe ba jouir na o etali électricité. Pour ko vanda na molili ezali pasi mingi ezali ko exposer bango na ba danger ebele. Boye ezali kitoko te. Soki bokoti si courant recette combien ekokota na kesi ya l'état pour ba kofuta ba facture na bango lolenge esengeli boyebela ba mesure oyo ba autorité to ba konzi bazwaka balandelaka yango te toyebi te mpona nini tolanda constat magazine na bino esali bino ba mesure mingi oyo ba autorité ya ville province ya Kinshasa bazwaka pona peuple mingi balandelelaka na bango yango te tokende na ngambu ya transport balobaka ke bamona lisusu ata receveur moko te kodiembela na babus c'est-à-dire batu bafanda 4 personnes par banc pe receveur avanda na kati atelema libanda te kasi ya pasi ezali ke na ebandeli mesure wana balandelelaka yango pe tomonaka changement lokola Kinshasa etonda nango makambu ba décision wana eyaka nango mbangu lokola likolo eyindi na mvula kasi mvula ebeti te bino moko botala ndenge ba receveur bazongela na bango kodiembela partout soki otamboli na ville province ya Kinshasa okomona kaka receveur azoko belela destination kasi azali banda ata biso etondi akovanda na kati te zokande ba roulage pe bamonaka na bango kasi basalaka eloko moko te oyo ezali kopesa pasi makasi po population ezali nango kotosa mibeko te pe na ngambu ya ba autorité suivi ezalaka nango te po na ba décision oyo bango moko bapesaka yango wana toko interpellé kaka na ba autorité soki bozwi mesure moko bolandelango ti na suka po changement ekota na mboka boye ezali malamu te bozwi ba mesure bolandeli na bino yango te Kinshasa ezokozonga kaka na sima na place ekende liboso makambo boye soki ba accident salemi nyonso wana ekozongela kaka bino ba autorité boye bela po boye kitoko te
Autrefois, qu'il label Kassilelo, qu'il la poubelle cause salité et l'équipe na ville province à Kinshasa au cause d'été constat ya magazine Abino. Kinshasa label Kinshasa et comment nango la poubelle. O kozanga komona te na ville province ya Kinshasa. Ba fulu bisika nyonso ezala na centre ville ezala ba milieu périphérique nzela nyonso ekoma nango fulu na fulu baka niveau ekoma boucher ba poubelle publique kutu etonda kasi misusu balongolaka na bango ba salité place wana te nzokande premier citoyen ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila alansaka service ya Kinbopeto oyo batu basepelaka makasi po ete bandimaki ke na service wana Kinshasa ekolatela mba esika ekozonga kin label nzokande service yango msala ya malonga vraiment esalamaka te po ata curage esalemi na baka niveau salité etikalaka kaka wana après mikolo ebele mvule kobeta batu bakoniata et puis salité ezongi nango lisusu na kaniveau bafulu kilikili toyebi te soki ezali nini to Kinshasa balakela yango mabe po ata bakonzi bazosala ndenge nyonso po ete kine koma propre kasi ezali kaka kozala salite nzokande kovanda na bosoto ezali malamu te bakonzi bo multiplier befort ebele po peuple evanda na environnement moko ya malamu boye typhoïde, malaria ezali tout le temps ami ya kinois boye ezali kitoko te boye bela ezali moko ya cause ya ba accident na ville province ya Kinshasa ba bosana yango importance ya rétroviseur ezalaka nini tolanda plus de détails na commentaire ya Ariette Futila pe Papi Vango. Mingi ya ba chauffeur ya transport en commun ba komisa ba receveur ba rétroviseur na bango kokamwa tala bien soki omati na mutuka tangu kaka bokutani na mbouteillage okoyoka chauffeur abandi kotuna receveur na ye nabima receveur na tour na ye azongisi garde tope alobi pandi na yo moko après okoyoka mobimba Iwana okomona chauffeur afongoli na kisela nyonso ye wana bandi kokende yango totuni ba chauffeur est-ce que boyebaka importance ya rétroviseur tote po eloko nyonso oyo mundele atia na mutuka eza na tina alors il faut kosalela yango lokola ba chauffeur misusu okomona zalaki na receveur ayekoli kaka na mutuka oyo azali kosalela abimi chauffeur code de la route na mutu na ye bosana ezalaka nango te na nzela bulu yeke na bulu yeke yango lelo tozali komona ba accident de circulation mingi ezali kosalema surtout soki receveur aza distrait et que chauffeur a précipité okomona atuti mutuka mususu tope mutu oyo azali koleka yango tozali ko interpeller kaka ba chauffeur bomeka nanu kobongisa ba rétroviseur na bino po bozala protéger po na ko éviter makama mingi oyo ekomelaka biso na bino na nzela. Ba chauffeur toyebaka te nani nde aloka bino soki bobongisi ekosala loko te. Esi yebana kozwa ba soin ya mikili ya poto na ville province ya Kinshasa et comment possible Kimambangu na centre hospitalier Dominique Lecoeur ba soin ya qualité na talomoke tolanda. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga
kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa so ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là. Chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali ba koya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix boyoki Toko silisa boete sans que to kanisa ba oya biso ba mesa kolanda biso ba botami lelo tikato pesa mbotama elamu na Daris Bintu de la part ya Florent Okito pe wana to pesi lisusu mbotama elamu to joyeux anniversaire na Jérémie de la part ya Torres Atibu botika ete nzambe ya pambola bino pe biso awa kaka ezalaka équipe rédactionnelle pe technique champagne ko pété na nengo kozwaidete pe tokolia taba moko na ponga 500 francs ndeka tomesana parce que c'est la famille tika topesa mbote pa ya l'initiateur le géniteur maître Bilik le face Malua o azali mukolo masolo pe topesa mbote depuis Angola et pa ya Raphaël Mwanza papa na Raphaëla o wapi totombeli bino boboto mabota na bino ngai na bino tokutani bomo meseno mikolo ezali koya. Bon.